lelo eza mokolo mosusu kitoko mokolo ya bien nzambe apesi na biso mokolo penza oyo ete nzambe azalaki na posa ayoka amona yo na kati na esengo amona attitude oza na présence na ye ezalaka malamu mingi moto na moto aresentaka présence ya nzambe ntango aza na ntango ya louange na ntango ya adoration na ntango oyo aza kokumisa nzambe azosentir ete il y a quelque chose. Alléluia. Nzambe apambola moto moko. Oh Jésus, gloire à Dieu. Lelo yo esolo bandeko na ngai ezala makambo mosusu tosalaka parfois tosalaka na ndenge na biso mais mosusu tosalaka ezalaka ntango mosusu une révélation ezalaka malamu soki ozwi révélation obomba yango te otambola par rapport na révélation parce que révélation eza nzambe moto apermetaka biso tokota kati ya badimension wana ya kozwa révélation moko donné et nalobi boye pamba te lelo penza na tongo par rapport na préparation na biso le Seigneur nous a dit une chose nde toza kotala par rapport na likambo oyo nzambe a révélé biso na tongo oyo eza likambo nini bandeko na ngai eza na ntina oyo ya boyebi oyo eutaka epa nzambe. Alléluia. E boyebi eutaka epa nzambe eyaka lolenge nini eyaka na boluki ye. Alléluia. Moto esengela luka nzambe po azwa boyebi oyo euta epa nzambe. Nzambe adirectionné ne totambolaka na eklesi tolobaka eloko moko ntango nyonso ete eza nzambe moto azalaka nkolo ya eklesi eza nzambe moto atambwisaka eklesi. Alléluia. Alors soki moto akomitambwisa ye moko ayeba ete eza malamu alukaka mpe nzambe atambwisa bino epuis soki nzambe alobi likambo bokota kati nango boyeba kososola kati nango nini nzambe alobi na bino mpe bovivre parce que eza bénédiction kuta epa na biso. Bana nyonso bazalaka na ndako tokola tozalaka bana mike na bamosusu bazokola o tozokolisa lisusu ezalaka na eloko moko baboti bamemaka kaka eloko ya kitoko mpo na ntina bana bazala na esengo basalaka effort mpo batia bana na bango na esengo eza lolenge moko lokola yo na nga liboso na nzambe yango nzambe apambolo na pokwa lelo e tokoleka kogere makambo na mokanda ya Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33 tokotanga kobana verset 1 tina verset 9. Alléluia. Titre nango eza promesse ya restauration. Amen. Alléluia. Amen. Promesse ya restauration nzambe. Tozolo ba promesse ya restauration tolobi boy promesse ya restauration tozana promesse na restauration. Promesse eza nini? Elakamelo moko ezala malamu ezala mabe eza elakamelo. Alors restauration eza bozongisi makambo na motindo elenge yaki ezalela. Alors elingo lakisa ke promesse oyo eza promesse malamu. Alléluia. Même restauration nzambe eza likambo malamu. Eza lokola moto abimi libanda lokola mwana asepelite na biloko mama alambaki akimi mbango na shoba ke kosomba oyo yake kosomba po ya kolia pilipili eleki ndelo azaki obligé akoka biloko asomi na shop aya kolia lisusu oya mama alambaki amonaki mabeli boso. Alléluia. Amen. Po ete restauration eza eloko moko o déviation moko ezalaki na kati bongo déviation wana bezongi ndenge nini ya kozongela na nzela olie ya kokontinue na motina déviation wana. Bien aimé tokotanga na kombo na Yesu. Tanga na anglais s'il vous plaît. Read in Jesus' name. Amen. Jeremiah 33, 1-9 Amen. says the Israel's restoration. Amen. While he was still confined in the courtyard, the word of God came to Jeremiah a second time. The Lord who made the earth, the Lord who forms it to establish it, the Lord is his name, says this:
Call to me and I will answer you and tell you great and incomparable things that you do not know. For this is what the Lord, the God of Israel, says concerning the house of this city and the palaces of Judah's king, and the one tore down for the fence against the assaulters' rams and the sword. 5. The people coming to fight the Chaldeans will fill the house with the corpse of their own men that I strike down in my wrath and rage. I have hidden my face from this city because of all of their evil. 6. Yet I will certainly bring health and healing to it, and will indeed heal them. I will let them experience the abundance of the true peace. I will restore the virtues of Judah and of Israel, and will rebuild them as in the former times. I will purify them of all of their iniquity they have committed against me, and I will forgive them all of their iniquities that they have against me, rebelling against me. 9. This city will bear on my behalf a name of joy, praise, and glory before all the nations of the earth, who will hear of all the prosperity I will give them. They will tremble in awe because of all the good the peace I will bring unto them for them. The word of God. Amen. Amen. Autant en français. Autant en français. Nathalie. D'accord, en français. Verset 1-9, s'il vous plaît. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ce moment pendant qu'il était encore enfermé dans le trou de la prison. Ainsi par l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de trois choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui sera abattu par les cuirasses et par l'épée. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldiens, et qu'elles seront remplies de cadavres des hommes, et je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont passé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre, qui attendront tous les biens que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tous les bonheurs et de toute la prospérité que je leur accorderai. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Verset 9, le Bible ici sur le français. Cette ville sera pour moi un sujet de joie. Nous avons dit, ville où il y a un sujet de et continuer lobby de louange et de gloire. Joie, louange, na gloire. Alléluia. Amen. Parmi toutes les nations de la terre, ville Oyo, parmi toutes les nations de la terre, et que dans la ville, il y a Essengo. Il y a louange, paix, il y a joie.
paix à gloire. Qui apprendront tout le bien que je leur ferai, elles seront étonnées, émues de tout le bonheur et de toute la postérité que je leur accorderai. Nzambe alobi na titre ya restauration oya vina yo oya vina nga promesse oya pesi yo tolobaki promesse ya restauration ya Nzambe promesse oya pesi eza ete mokili mobimba bakokamba yo alleluya bakokamba yo na makambo Nzambe azosala na vina yo mpona intégrité na yo mpona bozongi na yo kati na ye siko clé nango nyonso eza nini na ntongo oyo le Seigneur nous rappelle seulement cette parole là abi invoque-moi je te répondrai. Invoque-moi je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Na verset 3 wana nzambe alobi okomi tu lobi est-ce que attitude nanga naza bien liboso ya Nzambe to te ozala bien liboso ya Nzambe ozala bien te Nzambe alobi invoque-moi je te répondrai apesi nga message apesi yo message invoque Nzambe ya koyanola yo situation na yo ya ta eza malamu koleka ndenge osatandaki invoke kaka Nzambe ya koyanola yo mpo Nzambe akomema so na badimension mosusu ya likolo na likolo na likolo mpo toloba eza restauration promese Nzambe azopesa ya restauration azorestaure yo azorestaure vie na yo azorestaure foyer na yo azorestaure famille na yo azorestaure business na yo azorestaure âme na yo eloko eza important na kati ya moto ti tozovivre mokolo na mokolo tozoloba ngo eza âme na yo âme na yo ezalaka prêt ezalaka na facilité ya kozala console na maloba na Nzambe âme na yo ezalaka prêt nayebi ke toza humain diable ayebi ke yo na nga toza bato donc diable acirculaka pene na biso mpo abanda kotalisa biso makambo mosusu oyo eza ya mabe oyo ye abima na ndako ya Nzambe na nzela makambo na Nzambe na nzela nango mpe yalinga mpe akanga atya kala moto moko me sikoyo Nzambe azoloba na moto abi soki oza pene na nga pusana kaka pene na nga liboso na liboso soki ozalaki mosika yaka sikoyo pene na nga invoke ngai nakoyanola yo sikoyo esuki wana te alobi nakoyanola yo soki oyo invoke nga elingi olase osengi alleluya Matthieu 7:7 elobi beta bakofongola yo senga bakopesa yo luka okozwa sikoyo Nzambe alobi na yo makambo oyo invoque-moi je te répondrai elingi olasa beta kokontinue kaka kobeta obeti ozwi kosuka bete beta kaka po efo ozwa solo ya mingi okende liboso eza ozonga nsima te ozalaza na dimension oyo ezalaka te ezala moto moko te azali na bozwi ebele azwi yango akoma monango moke moto apréféraka akende amataka amonaka oyo aza nango eza kaka moke mpo moto atondaka mpenza te me Nzambe mpe alobi Nzambe aza na esengo yo opromouvoir okende liboso nayebi ke moto moko aza na facilité ya kozwa eloko ya kolia ya kozwa eloko ya komela me nayebi ke eza na moto moko aza na difficulté ya kozwa eloko ya kolia ya kozwa eloko ya komela ekati nango nyonso tu Nzambe azoloba invoque-moi je te répondrai kangama na Nzambe nga na yo tokangama na Nzambe Nzambe akoyanola biso osala makambo soki toka sika na kati ya vi na biso eza lokola moto moko abimaki libanda ko eza restauration tolobi ete eza lokola moto moko atikaki nzela ake nzela moko ya kobunga totambola mpe na banzela mike soki eza na moto moko oza atambola na banzela mike akomi na esika moko boya mosani ya bifurcation ezali awa
fona kene oyo bien kene oyo et ça m'a ébélé biso surtout ba to kota pe na nzamba et ça m'a mbala ébélé que oyo bifécation fona kene boy fona kene boy na kene boy okombunga pe oleko kene na oyo okanisa ki muso ke mususu oke otamolo tamolo bite ezaki angote oyo kozonga sima oyo kokota sona ndera muso okene restauration ozongi okanisi ke nzela otambola eza yango te ozongi sima oyo kozwa nzela obalota lobi yango na me rappele esika oyo mpo totiaka baréférence nzambe apesa moto mayele te aza na baréférence atambolaki amonaki esika oyo ebalo bacourbure ndenge nini nzela etambola nazopesa exemple banzela mike mike oyo eza na kati ya bazamba oyo basala kosala ya bato na ndenge baza kotambola eza ndenge moko banzela bamboka moto azotambola na nzela moko monene na mboka yeba bamboka wana te ata kuta ozotambola na camion na nzela camion mais ekomi na bifurcation il faut yeba o wapi yo okende soki oyebi nzela te okozala beje oluka na bato moko baboyi chauffeur bazala wana mpo bakoka koverifie ba information koyebisa yo nzela nini soki yo oyebi te e soki mpe oyebi te okende kaka bongo bikendekende yango wana sikoyo na système oyo ezali invoque moi mais je te répondrai nzambe asali grâce na bato na mayele bato baza nango basali mpe système ya kosala traçage ya banzela traçage ya banzela oyo ezotanga na basatellite atel po esali te ekolakisa yo ke nzela ozokende yango oyo esika oyo kokota boye okende direction boye nzambe aza malamu mingi asalaka makambo nyonso abie mpo na moto apesi moto facilité ya koemerge na makambo oyo eza ya malonga alleluya bien aimé na kati ya makambo oyo tozoloba ya koinvoke nganga na koyandola yo mpo na tia yo na nzela malamu tolobaki eloko eza important eza molimo ya moto esengeli moto ayeba planification ya molimo na ye eza na nzela oyo ezotambola malamu par rapport na mabongisi na nzambe par rapport na plan ya nzambe par rapport na ye moko kaka te mais econforme na volonté ya nzambe moto na nzambe bato nyonso tooloba awa eza bato na nzambe moto nyonso ayaka na makambo nzambe aza moto na nzambe mais nzambe azalaka na posa akonsole motema na yo nzambe azalaka na posa afortifie motema na yo nzambe azalaka na posa alakisa yo badirective na ye na nzela na nguya oyo elobi biso na nguya ya molimo mosanto le saint esprit akotia esengo na motema na yo na ntango ozotambola ozosala ozoserape lobi nzambe alingi nga nzambe azosala nga bien ozwi témoignage moka monene oyo yo ozovivre monene ya nzambe kati na vi na yo obanda ozalobi non nzela oyo nakei eza nzela malamu nakokaki kosala defo na nzela me nzambe asungi nga soki ata osali defo na nzela nzambe alobi invoque moi je te répondrai zonga nsima yaka toluka elongi na nzambe yoka posala nzambe je te montrerai des choses cachées bien aimé napesaka exemple oyo mpo eza kitoko mingi ezala biloko ebele eza caché oyo toyebaka te yango exemple ya kitoko napesaka eza Congo République démocratique du Congo mboka oyo nga na yo towutela monoko tozoloba eza monoko ya bakongole lingala ezala Congo Brazzaville ezala oke na Bangi tolobaka monoko lingala ekomi mpe ti oke na Angola oyoka monoko oyo ekomi mpe okokende na Zambie oyoki monoko oyo ekomi okokende na Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzanie babordi na biso mpe mpona nini na Tchad te monoko oyo expanda makasi ate po koyoka bato ya bamboka na mosusu mpe bazolwa monoko oyo mais eza monoko na biso oyo tolobelaka yango na nzambe abali oloba biso kata monoko oyo invoque moi je te vois yango apesi exemple ya bamboka na biso na baoyo potentiel toza nango okozala ozotambola boye oke na plateau de bateke par exemple na Congo Brazzaville okomi na place moko lokola oyo nga personnellement na Koma Lodiba mai problème ya monene mpo bangomba eza kuna
eza difficile ozwa mai emata na ngomba eza na likola ngomba ndenge sala et système na bamboka na biso tokende na batraçage tokende na facilité ya kokanalize kofacilité bato na bisika bamboka ezali mpo bazwa bisika malonga ya kotsokaka mai te donc eza na bamboka mosusu okokende eza difficile bakabela mai ya komela okoganga nga napesa exemple parce que nga personnellement na viva expérience moko ya bozangi siko mboka na biso eza ba mboka moko soko kolongeka parti oke kote mosusu okomona mpela ba mai mais facilité ya kotracer oyo ekomisa na bakote nyonso eza te bon eza nango eza mboka kriste eza mboka désert te mais condition oyo eza mostindo wana eloko moko abie kozala mais mpo omona ngo il faut yeba faut luka mpo kende otrouve eza na bato bayeba kwe na bango aza na kwe na ye ayebi akosalelaka yango eyeba kolakisaka kwe nyonso tu motindo wana te donc eza na makambo so tokende mpe na tia mabele na biso ozotambola bo likolo ya mabele wana oyebi te ke ozotambola likolo ya barichesse ozotambola likolo ya barichesse mais yo moko pauvre memaka ndeko moko boye asala mwa analyse ya mabele moke to te acomprendre ayebi ke aye koluka exemple même ata ndeko chinois même ata ndeko mundele na bamboka wana okokamwa au bout de quelques jours esika oyo ozotambola oza komona eloko te ye amoni eloko abimisi eloko lobi boyebi te moto yango azalaki ndenge azalaki akomi kosunga mpe bino eza lokola tolobake chinois moko akomi kotekela matembele asali restaurant akomi kolesa bino biloko ya olesa bino biloko ekute na chine te mais azwi kaka wana na mabele na bino mais akomi osalela mombongo mpo aza na facilité ya koluka esika oyo yo oyebaki te nkolo nango ozali na facilité oyeba te mais moto mosusu akolakisa donc eza na biloko eza caché mpo mona ngo esengeli ozala na facilité sikoyo nzambe alobi yaka epa na nga alleluya nga nakolakisa yo nakolakisa yo motima nini nakosala nakorevele oyo des choses caché oyo oyebi te mpo ozotambola kati na biloko mosusu oyo ozotrouve yango ke soki lolenge nini mais biloko eza caché ezali nakofongolela yo mpo yo oyeba n'est-ce pas que Jésus alobaki oyo nga nazosala eza makambo namonaki na likolo epa papa azosala donc nyonso nazosala eza par rapport na volonté ya papa e lolenge moko yo na ngai papa abandi koloba na yo na mokana Jérémie 33:3 un jour moi je te répondrai je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas bachose yango ezali bien aimé biso tozwi grâce moko spéciale ya koyeba ete nzambe na bolingo alingaki biso bato azwa sakrifia mwana na ye atina mwana na ye aya komona pasi oyo biso tomonaka bien aimé mpo kaka abikisa yo abikisa nga alors kati na yango ye asali mosala me mpo afuta yango nyongo oyo osalaki mabe oyo osalaki mabe oyo nga nasalaki andimi basala ye lolenge oyo esengelaki basala yo azwi place na yo azwi place na nga yesu kristo yango wana eleko moko tokomema lisusu kati na yango tozomema eloko oyo ezali ya grâce ya nzambe amemeli biso na nzela na yesu epe voi yango ya bolamu nango eza nini voi yango ya bolamu nango eza koaproche nzambe wana koluka ye oyoki mongongo na nzambe kozonga sepa te oyoka oloba likambo na nzambe kozonga sepa te loba koloba teke ngai nazela lobi yanga eza lelo te yanga eza lobi te oyo eza ya yo ya lobi eza ya yo te lobi eza ya yo te lobi eza yanga te lobi eza ya nzambe parce que yesu ye moko alobaki ye je ne connais ni l'heure soki nayebaki nde nalinga ye biso mais kaka tata moto ayebi yango po ete makambo moko ekosalema siko avant makambo wana esalema soki ozalaki koloba ke lobi yo koya na makambo yango lobi siko makambo yango esalemi lelo olobi yala okoma mo ndenge nini komi lobi ya kolela alleluya yango na lelo eza ya yo
lelo ezayaka eza malamu mingi toyemaka na nzambe soko kota kati na makambo te profiter na portier consacre na koyoka liloba na nzambe etambola par rapport a maloba na nzambe yango wana eza na makambo mosusu oyo biso toyebi tomemaka na motu na biso tosalaka na motu na biso me nzambe aza na motu na kolakisa biso eza na moto moko atambolaki mabe anyataki mabe me ayebi kokontinue na facilité na kobibomba repentance makambo totangi yango nyonso ezosenga repentance moto esengeli abongwana oyebi kosala mabe ata kutu yo te oza kosunga bato mosusu mpo moto nyonso aza appelé na makambo na nzambe azwa mission moko asunga mpe bato mosusu alleluya yango wana toza ensemble nzambe asalaka apesa biso eklesia alleluya jésus atisa biso eloko moko eklesia esika tokozala na bomoko alleluya sikoyo moto akozala na distance na eklesia azoyeba te akosala ko akosala nayebi ke bato ebele bakoma baeglise na bango eza télévision bato moko bazoloba na télévision azolanda ayokaka kaka na oyo bato bazomema mais relation na yo personnel na makambo nzambe eza na relation na eklesia alleluya kobosana te koza na relation na eklesia eklesia ozali membre à corps du Christ oui mais eza na étape mibale wana église universelle au Christ ye moko aza motambusi mais église locale ezali esika oyo tosanganaka na bagroupe na bafamille na mwa barestriction na bagroupe amike mike esika toyanganaka oyo tokumisaka nzambe ensemble oyo tobondelaka nzambe oyo tolukaka elongi ya nzambe ensemble olelenge ye alobi na biso invoque moi je te répondrai yo invoke nga na invoke okuna invoke biso nyonso na esika moto oinvoke ye ya koyandola esengo ezalaka na église na banzi ezalaka na temps moko oyo moto azalaka na esengo so ezala na kati ya église donc abosalemaka mosuki afafuta facture ezala bafacture mosuku elebisaka bato juste avant okende église oyo telefone eleli dimanche bato bazolana nti dimanche nga na lingaki elikuta église effectivement ntango okomi na église obosani na lelo oso topesa exemple boye to okokanisa bino nga kutu ntongo babengai nga kutu lobi babengai donc bandiongo moko oyebi osala na yo soki eloko mingi te peut-être otambolaki na voiture na yo esika otambolaki wana batia yo caméra ekangi yo photo batie caméra ke heure wana yo kokokota wana te bapesa restriction oyo okotelemisa camion wana te moso eza kokitisa pabo okitisaki moto na place moko biso tozwa batike batike mpenza oke oza na esika moko ozotambola ifo okitisa moto moko esika na libola ya metro yango wana yazwa metro mais sikona basala deja na balabala batya deja mindelo mibale lokola mindelo eza mibale kamera eza kuna ezotala soki emoni kaka yo oleki wana otelemi otie clignota na yo ofongoli porte yazofilme yo après moto abimi obie moto akoti yo okangi okeye moto wana yo osalisi na yo moto osali bien osalisi moto moko mais kosalisi osalisi moto wana yo sikoyo bakotindelo lettre bingi te likambo osalaka moko rara osalaki bien obimisaki moto moko osalisaki moto pise osalaki mpe bien ozosalisa mpe biso pesa biso 70 livres topesi opesa biso 70 livres na mikolo 14 soki 14 jours eleki opesa 140 livres sikoyo soko opesi te komo oyo okende banakola bato ya baletre mikolo nyonso batukisaka yo bien nde tolingaka yango te alleluya tosepelaka yango te me mpa na nzambe asala biso kuta tozwa yango fele ntango oye na kati na église obosani moma wana okoma okanisa ete nzambe zwa lokumu po ete naza na esengo moma moko boye mpona koyoka mpona kobondela mpona attitude oyo yo ozomemelanga pene nango alleluya yango kati nango eza na eloko moko eza message moko ya repentance na kati nango eza na betape ebele moko azoya sika moko aza ya kala moko azobundabunda aza kati nango me azobundabunda diable tobengaka ye moyina moto mpo yanika bolama moto te akoyaka baforme to
bato mosusu bakoma na mo bato ya bandoto. Donc pour dire parce que makambo eleki ebele sikoyo ekomi na bandoto bareaction ya bandoto nyonso to ekoma ya affecta moto ezaka bato bakoma bongo. Bien aimé, nzambe aza na ndoto te, nzambe akoyela okaka na ndoto te, nani alobi ke nzambe alobelaka bato kaka na bandoto. Epona ayebi ke soki oloti ndoto ezaka nzambe moto alobi satan koloba na yo te, motu na yo ekokanisa te, okosala réflexion te, mpo nzambe apesa yo mayele elingo na sa te ke nyonso to eza ya nzambe. Mais soki okoreconnaitre eloko eloko yozwa yango vi kopesa yango vi te, bongela mpona ngo parce que yozo kovive kodependre na bandoto te. Oza personne physique ozo dependre na bandoto te, okovivre na bandoto te. Na bandoto affecta bato mosusu bakoma na bafoyer ya bandoto sans ndoto nyonso ezaka na likambo. Bien aimé, ce pas ça na kombo na Yesu bima na batako wana mpo nzambe aza bolamu, nzambe anaposa oyo mboke ye. Moi je te répondrai, olokaki ndoto mabe emboke nzambe, olokaki ndoka kitoko emboke nzambe, me kokanga na ndoto ezala voie oyo otambola te. Okolota ndoto moto akufi, okolota ndoto moto apambwami, olota ndoto mwana botami, eza makambo ya mabe te mosusu eza ya mabe. Mais soki eza ya mabe bondela mpona mo elongwa, soki eza ya kitoko pambola nzambe mpona ntina na. Alléluia. Biso toloba likambo mpona ntina ya repentance ya moto wakoemboke nzambe wakosana pene na nzambe. Jérémie azalaki na cour à prison, ti azwaki révélation azalaki na prison. Alléluia. Na katikati ya boloko nzambe alobi na ye invoque moi je te répondrai. Elingo nasala ekozala moto osale na nzambe ose retrouve na condition moko ya difficulté, invoque nzambe akoyangola ye akomonisa makambo so atika oyo esengeli otambola nango. Eza lolenge moko ozosunga bato na liloba na nzambe, otelemi na katikati ya wenze ozoteya yamba Yesu atako oza moteki yaka kati na Yesu, zwa ntango mpe opesa Yesu. Nayebi kotekaka de lundi à vendredi, de lundi à dimanche, pour foler sa famille, pour faut sala boye, mais zwa mpe na ntango ya makambo na nzambe, zwa relation na nzambe. Moto akoloba nga na kosala nini na ntango bajamba ya bantomo ya Yesu, ntango babimaki na mokolo ya Pentecote oyo Bible ekanisi biso ete Pierre akendeki alobaki na bato oyo boyamba Yesu, boyambola mabe, boyamba Yesu. Et Bible elobi o baserenisa 120 na mokolo na bato bayambaki Yesu bakomaki 3000 mpe babatisaki bango nyonso to. Alléluia. Ntango babatisaki bango nyonso to, enseignement bazwaki yango combien de jours? Enseignement baptême kaka na message wana ntango bapesaki na ntango wana bapesaki aza na facilité azwa enseignement mobimba ya baptême kati na mpo bazwaki baptême instantanément après kaka enseignement oyo eza lokola Jean-Baptiste ye moko ntango ayambaki na mosala o ministère nzambe apesaki kati na ye ya komema bato kolakisa nzela na Yesu, bato nyonso baza kokende mpa na ye. Ezala moto moko te Jean-Baptiste alobaki kende yo ya kozwa baptême na yo kozala après 3 jours parce que il faut zwa na enseignement. Enseignement est automatique et le Saint-Esprit a fonctionné. Alléluia. Et lui voilà ça que na kati na ngo enseignement baptême est incorporé. Alléluia. Donc moto aza prêt à yambi Yesu pour invoquer. Okobe na place mo bato mo ba invoquer nzambe. Nzambe oyo yambola na yo au ya naranga ezamala mingi. Aux attitudes et aux à disposer na œuvre nzambe azosala kati na vie na yo. Alléluia. Bien aimé, na koloba makambo oyo tozotala eloko moko directement que moto oyo ayambi Yesu oyo azotambola na Yesu oyo azosalela nzambe azwa manda moko ke vi na ye ya affecte bato mosusu, misala na ye ya affecte bato mosusu po ete bango mpe bazala facilité ya kotambola na makambo ya nzambe. Alors lokola totangi kombo ya eloko oyo ya baptême
Et il a saké, na yonanga, et c'est que tous à capable, yako sumamoto, on l'a fait, c'est la ligne, yako tabola, pe, on l'a qu'ici, on me mis na makamboyo, azala préparé pour la mosala, oyo, et gozala, natina baptême. Si comme baptême, enseignement à moi, et à moi, attends 15 minutes à Pamba, enseignement, bimba baptême, et gozala nakati. Pour motomoko a bon wala, motomoko a tabola qui m'a bé. Motomoko a salé la kanzabe, a bêta ma babo nanzela. Bien aimé, motomoko est sagédé, ayebete, azonga kati, nandaba papa. Azonga pas nanzambe, azonga sama kanzine nanzambe, ayoga ba directive nanzambe. Puissance de répentance dans le kati. Alors motoana a changé mon thème, a changé ma kanzine, a kepe, a kekozwa. O yaba yesu, a même si la dimension, yako yamse yesu, nga nazo yaba yesu la dina kalokola mkolope mobilise. E motope na bingape nazo yaba yesu lokola mkolope mobilise. Nga nazo pesa bomo ina nga epana yesu. Nga nazo pesa bomo epana yesu parce que yesu moto yaki kwa sauver ka. Et yesu on a comprendre na kata message yote, yesu on a à l'œuvre. Na moni ba prière bazopter avec puissance et peut mettre mon thème dans la tout ça. Dans toute prière on a mis Pierre dans sa la nuit Pierre a répondu à l'homme. Bade koranga ezali kamomoka moke bongola motemba yama yesu lokola mkolope mpenzi na yambiye opesi repon na yambi yesu na yambi yesu ya solo yambi yesu na yambi yesu totambola siko ozo bateme bateme molimo mosanto pe bateme ya mai eza eloko moko ya tabo moko ya moke oto kokota kati nango et tina nango eza nini bapesa komo baptême moto amena eloko wana eza Jean de Baptiste tolobiawa Jean Baptiste ntango azali kopesa bato baptême eza aza kopesa bango enseignement azolakisa bango bobima na esika boza ya mabe tika mabe yamba yesu yaka oza préparé mpo yesu azoya ye ayaki mpona préparation ya yesu mais après ntango yesu ye moko ayaki azwaki libatisimo aza nzela yaza modèle Yesu Kristo ye asumuka te siko biso tobomo wana poto parce que tosumuka ki mais Yesu atika ye ko sumuka te Yesu azalaki saint kutu tozana expérience que Yesu suka diable akende ko meka payer diable meka ye mais atika kokoka ye ata moke donc yesu azali mosantu mais malgré ye ayaki kozwa bateme ye azali nzela siko Jean Baptiste kuta boyaki kopesa yesu bateme yesu alobaki na ye nini abi tika nyonso oyo ya malamu esalema donc kozwa bateme ezali kama malamu nyonso malamu ekokisama abi oh mais ngana zo ko préparer nzela na yo ndenge nini yo lisoya ça eza tout na ngana zo bateme pana yo yesu abi te et loko nyonso malamu ezali ekokisama donc lokola omemi dika malamu ngape fana oloka nzela nango soki yesu aleka na nzela bateme mpona nini yo te mpo komi mokolo mpo babatisa yo ntango ozalaka mwana moke ezali bateme te bien aimé bateme eza engagement de bonne conscience ya moto andima ya bayesu atambola na yesu oyoki soni te que parce que oza roi na Angleterre oza prince na France oza nani oza mokonzi monene otote oza na responsabilité moko monene te eza makambo moko moke si moko moke na yambi yesu lokola nkolo mpe mobikisi naza na mposa yesu atambosanga mpe bato naza bolakisa na nzela ndenge nazokende mpe moto akei abi eza engagement ya bonne conscience ya moto ntango ozalaki mwana moke bakende komema na mai yo oyebi te mai yango ezali nene ntango basalaki bafete ya bateme na yo yo bato basala soki makambo nini yo moko so osala mpe banini eza yango te fo ntango moko okomi na conscience na okalme obike non likambo babengi lisumu na kati ya vie na nga nazomerapele ke nabotama na mokilo ya masumu ata osalaka mpe masumu te parce que yesu asepela na moto moko mpe apesa ye répondre abi seigneur vie na nga mobima nati kosala likambo wana te azali moto abozwi
mais malgré bozwi na ye asalaki kama mabe te yesu alulaki ye asepelaki na moto wana mpo eza na bato mpe ndenge wana elingi olasa esuku yaka te yaka zwama te parce engagement wana olingi ozwa engagement ovivre na ye otambola na yesu alors sikoyo conscience na yo yebi soki osali yango oapte yango prise jésus ye moko eza na eloko ampeshaki ye te po aboya mais ye andimaki asala jean baptiste ntango ayokaki boye andimaki abatisaki yesu ntango abatisi yesu esili yesu sikoyo ake na ministère na ye na bayekoli na ye bazobatisa ye azoteya donc yesu akontinue nango bayebisa jean baptiste babi jean tala moto obatisaki awa ye opesa ye témoignage na ye ye na komobatisa biso abi o mais mosala na yo obongisa ye donc nga mosala na esili yango mosala esili merci mosala na esili nasali mosala oyo ye abanini asali aza mosala ye mokonzi ye tika asala c'est Jésus qui doit faire quelque chose dans ta vie yango no batisimo yesu ye moko alakisaki bayekoli alobi ete bobatisa bato na nkombo ya tata na mwana na molimo mosantu mpe molimo mosantu na nguya tata na nguya mwana na nguya molimo mosantu si moto aza seigneur eza jésus et puissance oyo nyonso eza na kati na jésus bayekoli siko bayeba ngo na kati ya acte des apôtres basali yango na nkombo ya yesu babatisi moto na nkombo na yesu obatisa moto ndenge nini moto asalaki mabe esengeli atambola masumu oyo asalaki nasalaki mabe natambolaki mabe eza témoignage na yo ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et de la puissance du sang de Jésus-Christ. Victoire na yo il faut témoigner o témoigner mabe moto moko mosali na nzambe aza wana oprésente makambo oyo osalaki ya mabe mabondeli mpo na ntina yango oboyi kotambola nango lisu te okomi na nzela mosusu ya sika eza important alleluya puissance mobimba ya révélation oyo ezali kati na likambo oyo nde sikoyo bakobema moto na mai oyo etiolaka yesu babatisaki ye na jordan eza kotiola ezalaki na etete na jordan mai ezotiola oyo jordan basalasala babongisi yango kuna na motino bongo na ete mai ntango mosusu ekozala te mais ndenge ese basalaka ntango yesu azwaki bateme akendeki na mai etiolaka donc eza empêché yo mpe okende na mai etiolaka te na kati ya philippe na acte des apôtres akutanaki na unique éthiopien yoka éthiopien mingi tomona bango tobenga bango banani tomona baforme nango omona baza soki banani baza bato lokola biso mais baza bato mpe batambola bayeba makambo na nzambe oyo bakota kati na mai nika na azali moto mokonzi monene mpe na kati ya mboka na ye pembe na mokonzi na ye akutana na makambo oyo nzambe amemela ye révélation mpo ye azwa libatisimo ye moko awelaki yango libatisimo bawelaka yango kowela bien aimé ezaka eloko mosusu ta biso ntango tobane makambo oyo ngai nasala yango na mwa na kibokolo mpenza yo ta mosusu osalaka yango na mwana moke yo ta mosusu okosala yango na kibokolo koleka nga mais nga nazalaki koluka yango akoluka na biso bate mokolo nini na chemin ya repentance na nga donc bateme mokolo nini sikoyo esika wana nazalaki programme ya bateme ezalaka te makambo nikala na posa nyonso ya bateme nasali mpenza na posa mpo na comprendre yango nabi non ifo nazwa yango nzoka nde vino nga avant na kokoba na etape wana nazalaki pembe na basango école primaire na nga moto naza kosala bamese naza koservir bamese ntango soki osalaka ngo mais eza yango te nazoyi biso vérité eza malamu osala quelque chose d'autre nalobi le jugement appartient au Seigneur mais en ce moment précis nazomemela eloko oyo puisque le Seigneur a fait grâce que quelqu'un puisse comprendre ça et yo mpe comprendre yango otambola kati na ngo naza koservir bamese lokola baservant nyonso nakoma kosola na bato nayoka bato ebele surtout bakinois ebele mpona kutana bango na poto awa bapesa batémoignage baza koservir bamese me bapesa batémoignage ndenge baza ye koyiba baeucharistie na bavin ya basango na kati ya nino ngabi nga siko ntango nayoka makambo ezosalaka parce nazalaka bongo te nazali mpe kosala yango mais jamais ndenge kolia eucharistie ya koyiba
jamais na tika kopeka vere na ata kopeka boye pour ezali kobanga bizama komoko ezali sacré naomona ezali sacré nzambe asala grâce moto motino na ye alleluya mais soki ate bato mosusu baza koyiba ngo na bofranga bapesaka témoignage na bofranga bitunga bofranga moto azwi atie baboko na kati ya bano ezwa nabi do bato basala makambo ebele ya motino na bango mais nga nazala ebongo te mais malgré nga aya kocomprendre nazalaki malgré natambola ebongo malgré yango nazali na besoin ya baptême engagement de bonne conscience nakufi na yesu nasekwe na yesu etango nakendeki nasalaki yanga bien aimé bolimbisanga eza nga ezalaki na 8e ou 9e jour ya jeûne et prière jeûne à sec mokolo na nga baptême et yango wana mpe ntango nazwaki baptême na mokolo na nga baptême il y a eu des signes aussi na remarka mona mpe basigne mpe na moto babatisaka bayoka mpe ntango nagangi na bi je suis sauvé bien aimé soki yesu ayaka mikolo wana donc vi na nga ezalaki mpenza facilement na linga akende mais nazocroire mpe nanga lelo soki aye na okende facilement po ese moto aza na purpose po yesu alobaki ye moko wana mokili oyo makambo eza mabe ebele à tel point que diable akoki komeka même ata belu akobimisa yango yango wana nzambe accourcir ntango mosusu durée ya vie na bango mpo na ntina ete bakende na makambo wana babima libanda na makambo ya nzambe te parce qu'il y a les élus de Dieu mais moto nyonso aza élu te bato ya violence bazali esengeli ozala na attitude ya violence mpo moto mosusu azokanisa aza élu nzoka aza na epe élu te eza kama important kotia mpe violence violence eza na kati ya mokanda na Dieu Matthieu 12:11 yoloba ete bana ntango ajean batisati sikoyo violence mpo okota na makambo na nzambe alors yo tia violence mpo ya kozwa baptême violence eza important mpona kotambola makambo na nzambe siko moto azwi baptême nakempe na ngai nazwi baptême ntango na bibi vie na ngai echange na maengage na komosalela nzambe bien aimé okomi ya kopambwa siko ntango opambwami kobosana te vie na yo ifo okangama na église parce que jésus atikela biso église soki yo église na yo eza télévision nayebisi yo eza église te na kati ya télévision osambelaka na kati ya télévision bazokondire prière na kati ya télévision mais ya physique boye eza wapi esengeli ozala mpe na programme ya prière et programme prière na ndako na yo eza mabe te eza bien mais ya ensemble na bato mosusu na assemblée na kati oyo babengi église mpo yesu ntango akoyela ndako te akoyela église bosiko soki yesu ayela ntango wana aprepareke bato nyonso wana baza na kati ya église bazobondela oyebi ntango bato baza na kati ya église bazobondela attitude bango eza différent na moto aza na kati ya mosala na mosala kuna azola lembo wabi nalembi nalingi nazonganaka ndako batindika ebele po batindaka mpe bato batindika ebele na lembi okoma bundeli na mosala mais soki ozali na église omona attitude na yo eza nini oyo nzambe ezwala kumu parce que naza na présence na yo nzambe merci parce que nazokroire ete ntango yo koya kokamata église na yo nga nakozala mpe nakokende nde yo soki oza na attitude na ntango wana nazomimonake naza na lisumu te sio naza clean naza propre liboso na yo oza na kati ya église eza attitude ya église ata ozosola bato ata osungaka bato na telefone okobana bana ntongo ti pokwa eza mabe mpe te puis eza mpe moto mais boye na yesu relation ya yesu na église esengeli yo mpe ozala moto moko oza na relation na makambo ya nzambe na église alors okoti na programme ya prière mbala moko bosala mosala na nzambe ya église koyemba kobongisa bakiti kobongisa baplace nyonso eza mosala moto nyonso aza mosali na kati église ezalaka moto moko te eza mosala ya mosali na nzambe moko te biso nyonso toza basali na nzambe soki moto osali yambi yesu lokola mokolo mpe mobikisi azwi bateme ase akomi abengami nani aza sauvé donc yango na lobai nangangaki mokolo wana je suis sauvé ntango nangaki je suis sauvé effectivement même bapasteur oyo bamemaki nga oyo bamemaki nga na nini baresentaki quelque chose moto moko a confirmé qu'il a sauvé. Et moto moko
nzambe asali moto moko grâce eza na eloko mosusu réaction mosusu spirituelle ekozala kati nango na dimension mosusu mais eza important yo mpe otambola yango parce que okomi mosali na nzambe ndenge moko bazokende koteya yo mpe oza na kati na yango bazokende kosala évangélisation yo oza na kati bazokende na intercession kobondela mpona bato yo oza na kati eza mosala na nzambe oyo tozwa mpona kosunga bato mosusu yesu atikela biso église pambate mpo tozosungana motamwisi eza ye moko me biso tozosungana kaka halleluya sikoyo katikati nango ntango okome na likambo wana eza na makambo esengeli toyeba ete na kati ya bateme oyo tozwa ebe directement bato baza na facilité ya kobana kosala makambo mosusu oyo ezali ya alliance oyo ya suivi na kati ya baactivité ke tozwa ba saine parce que saine yesu atikela ye biso yango eloko moko tosala mpona kokanisaka torekanisaka présence c'est-à-dire ke bomoko unité tozokabola lipa na vino bilei oyo spirituel te physique te mais si tozosala ngo seni et spirituellement toza na attitude ya prière tozokona présence ya nzambe alors moto oyo akomi baptisé aza na facilité alia lipa wana parce que oza clean liboso na nzambe ozocroire nazotémoigne yesu kristo e esalemaka wapi na église okoliaka sene na ndako na yo te na église na bato mosusu ensemble na bato mosusu corps de Christ manifestation ya corps de Christ eza important okoti na betape wana mpe kobosana te ete nzambe apambolaka yo eza na kati ya église ngana na kati ya église ndenge toza na kati ya église fo moto moko na moko azala mesure ya kosuporte mosala moko na finance na misala po tokokende libanda tokobima tokosala mpe misala alors kati nango finance fo toprépare po tosuporte mosala na nzambe na finance eza important oyo likambo balobaka bato ebele bakimisa bango église mpona likambo ya dini bakima église mpona likambo ya dini nzoka nde nzambe aloba banda ntango ya Abraham na Genèse chapitre 14 Genèse chapitre 14 verset 18 à 20 nzambe aloba na Abraham na facilité moko boye mosusu Abraham akomprena ke apambwamaki epa na nzambe mpe apesaki dime na Melchisedek roi de Salem roi de paix représentant oyo ya nzambe apesaki le 10e dime ezali le 10e ya bozwi bafutaka nga salaire epai moko nasalaka nakozwaka 10% natiaka ngo eza ya kokabo moko bongo te mais nzambe apesanga facilité mpona asala mosala mpona ke tosala mosala ifo nakende na maboko ifo natambola na makolo ifo naloba na monoko ifo namona na miso biloko nyonso azotanga eza ya nzambe nzambe oto apesanga yango et pourquoi pas nakokozwa mwa eloko moko koloba ete na mosala na nzambe na contribue oyo nene mapamboli na ngai evani na kati apart yango eza na nini eza na bofrande badon volontaire oza na facilité oya baengage wana bato mo baosala badon volontaire baosala bafundraising mais naza na bozwi ata lelo nakabeli bato wana nasungi bato wana lobi oyo na mosusu na kozwa parce que nzambe ntango yo opesi eza lokola odelisi poshe ya nzambe otie nzambe nyongo opesi nyongo epai ya nzambe alors eza important ke na kati ya eklesia oyo ezali église ya nzambe to na hébreu babengi kahel église esika oyo biso nyonso osengi tozala misala esengeli esalema mpo yango esalema bien esengeli nga na supporte yango esengeli nga nazala actif na bato makambo nyonso to nango donc moto azwi bateme akoma vie moko active kati na bien aimé eza na makambo ebele moto azwi mosala sika ntango abandi mosala sika salaire ya liboso kutu ekoloba na ntango wana
azwi salaire mobima ke tia en l'église atia appelle basali na nzambe pour nini parce que eza premier revenu na ye oyo azwi asili kosimisa ngo touche pas nzambe soki yo soko osimisi nzambe touche ya kozongiselo ndenge nini bien mais ezali bakomosi tokomprenaka te tombemaka na ndenge na biso tokritikaka oyo basalaka nini bazwaka kaka bapesaka te basalaka eloko moko te mais euti wapi makambo na yo kuna programme na bango bakomema par rapport na yo te etali yo te bakosala programme na bango mais baza basali na nzambe bakoza na mesure ya kosala par rapport na oyo baza nango il faut kotala bozwi ya moto eza ndenge nini biso oyo tosalaka bamisala ntango oke na mosala nde yango na kati ya mosala ifo okanisaka te na mosala nzambe na okende osala wana nga na kofuta sale wana babino wana ekende wapi bakamwa wana tozosala il faut totia bakele kati nango alors il faut bozwi ezala bozwi mosu moto azomona bakosala na ndenge na bango eza bien mais yo oza moko na bango esengeli osala po ete ozokotisa ndiongo epa nzambe bien aime nzambe akozongiselaka yo nyonso zala fidèle bana bomwana na yo bana jeunesse na bana oyeba makambo wana okomona ete okozala kovivre vie moko okosurpasse po nzambe bapesi basimisaka nzambe nyongo te soki opesaka mpona nzambe c'est-à-dire eza comme soki okotimisa nzambe nyongo otina trésor yango wana bible elobi botia batrésor na bino esika motema na evande esika bozwi na yo ezali esika motema na yo ezali soki bozala makanisi na bozwi ebele mais motema na yo evanda mpe na kati ya bozwi na yo wana n'est-ce pas que topesa exemple ya moto mo homme riche oyo yesu asepelaki na ye parce que atika kosala lisumu te na vi na ye makambo nyonso abombango bien mais yesu apesaki eloko moko alobi kende teka bozwi na yo nyonso to kabela bapauvre ya kozwa kolanda moto wana kende sans trace bozwi eza na eloko mosusu akosalaka te azalaki na ye bien bon moto wana lokola yo lokola nga eza malamu tozala proche ya oyo nzambe azomemela biso eza grâce monene mo moto wana boya kolanda yesu pierre alobaki na ye abi seigneur nga naza na ntiki nyonso nalandi omona okende so wapi mpona pierre azalaki na ye kaka péchere azalaki moto amboka ebele te yango wana alobi ke so nazwa mapeshe apréféré atikala na wana bosi okolia bana na ye na ndako akokokanisa yango te mpesa baza kolia na peshe bana ye na mosala wana esa pepelaka bango kolia na ndako bien par rapport ndenge ezalaki avant po ministère ya yesu ezalaki bafacilité ezalaki nango ebele mais baza kokemba mpe ebele halleluya eza très important moto moko ayeba ke eza na biloko mosusu ya 10 jours te wapesi bato bo programme ya biso tozwa baenseignement ya nini ya baptême tozwa soki 3 mois tozwaka baenseignement ya baptême eza sore okenda programme oyekola yeba mais seulement c'est une chose en même journée eza enough halleluya yango wana yesu abandi koya na biso abandi kotalisa biso likambo oyo oyo tobenga na kati ya titre na biso ya lelo promesse ya restauration eza relation na nzambe donc eza restauration moto azwi baptême aza moto asika koti eza lokola asali restauration parce que origine plan ya nzambe mpona vi na ye ezaki akufa te ezaki aza na bomoi alors yesu koye na kati makambo wana c'est comme bible ezala kufa okomi na bomoi alleluya tika nzambe apambola moto moko tika nzambe tobondela nzambe asala quelque chose spécial na vie ya moto moko ya kotambola na kati ya ntango oyo ya bapromese ya nzambe ete restauration na ye ezala complète tobondeli nzambe yo ozali nkolo na restauration mpe opesi message ya restauration e omema moto moko na nzema ya restauration restaure vie ya moto moko mpe moto moko abika atambola kolandisa maloba na yo butu na boyi pambola bango evie na bango bazala victoire batambola koluka elongi na yo lokolo olobi ete invoque moi je te répondrai seigneur moto moko ainvoke yo yandola ye bato nyonso bainvoke yo yandola bango pembema bango na dimension ya koyeba makambo oyo ezalaki ya kobomba mpela na kombo na yesu tobondeli boye tika ete vi na yo epambola tika ete makambo oyo osala liboso ekende liboso kosuka wana te continue persévérer nzambe akotika yo te wana tobondeli na kombo na yesu kristo
Amen.